na mungwa natia ekokite. Mungwa na mungwa totia ekokite. Mungwa na mungwe natia ekok. Bako bandela ekotitiaba. Solange aye. Kamuke aye. Solange aye. Kamuke aye. Solange aye. Kamuke. Retour à l'authenticité. Mesdemoiselles et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici pour vous Solange Kofola, sexy chocolat. Fumupa Adolphe Mozito, honorable Robert Mina. Mama ban Africa Congo na biso tosengi ekende liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana, loke toningana, mama jo toningana, chéri toningana. Groupe Dikina, Didi Kinwani, Tia Chombala. Mama ban Africa Evelyne Douche, Congo na biso tosengi Lola. ekende liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana, loke toningana, mama jo toningana, loke toningana. Mokonzi Alain Akwala na Brazzaville. Ba chéri toningana, loke toningana, mama jo. Alexis Yambamoto, MJ Soleil, Studio NJ, Serge Kabambi le Grand. Edwige Kabugu, Chico Samu, PDG Marseille Moutambaï, Andy Verkama, Guylaine Lianza na kati ya Genève. Kérosène Kalonji, Papa d'amour. Tambuza malembe bato batana sima Santa likolo na se ekutana. Santa likolo na se ekutana. Gigi Bembe, Marina Kalombo, René Labé. Tambuza malembe bato batali boso. Sobere mukwambile. Tambuza malembe bato batana sima Santa likolo na se Junior Mundele, Richikanga les stylistes de Lyon. Ma maman chérie, Christine Boussala. Lisette belle attaché public. Bino bozolo bina te bouge ba ase talento toma meningana Ba mama na biso ya poto, Christiana Kwasa na Pepe ya Kudi, Frank Mobilandila, Alpha Ngungu na Château d'Eau, Mbuta Lombe, Moïse Katumbi, boss de boss. Américain Watelo mokonzi ya Italie, Chetemba Kayembe, Mama Wifa, Zozo Kobo, Abbé Célestin Luzolo, Loris la Congolaise, Sandra Onema, Gianni Mangoma Palola Bango, Depolisai, Adele Kelami Composé, Capodase, Godé Kayembe Diama Vert, Johnny Chongani, Marcel Mutambai, Zeti Makia Dilibulu Manzengele, Claudine Kinwa la Daronne, PDG Tilope, Nganda Bazombo, Mami Lela, Joka. aïe 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 jalousie, c'est la jalousie. Tu peux pas supporter décaler cette fille. Mami Losi Azazat, Fanny Kibinda, Zidane Mokonza Mama, Tania Swale, Papi de Berne, héritier Scram, David Kapala, 7e art, Judith Tela, Olga Onema, Trace TV, Africa numéro 1.
Solange Sexy Chocolat. Keller VIP, Tania Bouilou, Patricia Champagne, Gino Base Compressor, Richard Moutambaye. Aïe aïe aïe, jalousie, c'est la jalousie. Tu peux pas supporter. Benano Kenge et Dino Image Papi Gentolo Bella Vie. Bovik Lianza. Bonjour, bonsoir chers amis, chers téléspectateurs, chers internautes. Bandeko Balandi, il y a www.awatozainfo.com quand vous êtes informé bino. Site nabino za moko actuellement na katia Paris www.awatozainfo.com quand vous êtes sabino donc na 70 rue de Marcadet. Vous voyez tout ça na faire na biso na katia 70 rue de Marcadet bureau. Il y a site Awatoza mokonja ba mama. Ils en a kati tout ça na ba faire. Donc ça dit Awatoza tona ba faire. Tant to lo ba Awatoza kuna toza ba côté na ba rompe toza. Donc yango moni ke biso to lo ba trotter po biso bo mona ngonde na misala. To wana ba boutique na biso to wana bazar toza presque na tout. To louer ça rappel ba matériel. Nyoso tout ya ba fête, ba soirée na bino, toza pe na ba plateau, to louer ça ka. O lingi ko sala émission, o bengi Awatoza, o lingi to animer soirée na yo, mariage na yo. Hésiter au béni Awatoza et puis tu as domiciliation pour na bateau bazan na problème y a adresse sans un problème adresse Awatoza to pesao adresse donc bande balandi lelo naza liboso na bino parce que naza choqué naza troublé na perturbé na koloba vraiment mingi lelo te mais au moni na yaki na style na lelo oyo na Paris chroniqueuse ya Saint-Esprit ndé na bino mon côté na kati à Paris na film na nga kekele parce que biso na Awatoza toza pona ko la sabino ba vie privée na biso te biso na Awatoza toza pona ko inventer ba vite biso na Awatoza toza pona ko informer bino pour ba makambo oyo ezoleka lelo na communauté congolaise e komi ndenge nini bolimbisa nga ba yaya ba leki bandeko ba congolais ba comme le mito baby bango au moins temps na ba congolais ba comme le mito baby bango boko comprendre te pourquoi na lobi bongo lelo o mokonza mama na fimbu na ye ya kekele ya bakanja ono bake fiakula e fiakula lo ngange fimbu na nga kekele ya bakanja o na ye na ngona zo fiakula sans pitié na Paris et puis na o sala ba délivrance ya kafu lelo mokonza mama na colère mokonza mama na kanda osakana te mokonza mama na patron na ye Aisha Malonga Aisha obalobi la patronne de patronne parce que posa mo patron na fumo ba kento c'est aux nzambe ba maman voilà patron na Aisha na kanda osakana te ngai mokonza mama na kanda osakana te tani ba yo petite sœur tant boyo ka tani ba yo petite sœur na en direct propre yo to zane awa yi pazali kamba koluba donc biso nde to za onana mar ya komona lelo oyo bande ko na biso mibali modèle bozo ko sasa bande ko na bino abasi bo komi ko boma bande ko basi lokola ba soso papa mboko ya poto eza mboka moluka to yaka koluka to yaka mboka batu musuto boite obengisa mwasi na yo mais même ata soki obengisi mwasi aza objet na ote parce que même papa oyo boti soka pesi okanda otomba loboko beta ete so beti na ibito uti na monde nini mama na yo okotomba loboko obeta etata pesi okanda ndenge ni ba mama ya biso kutudo pesa biso bakanda moko mais ozomona kama mama na yo osani mais sikoyo bandeko système oyo komi à la mode ya ko bomaka basi boye biso bandeko ezali nini na ba pasteur tala ba pasteur omoni leo na olobe no mambo ba papa ba pasteur ngane na bonga osokipe na bino si to tika nanu pena
to lokola bino nzamba pesa ki bino nguya et puis ba misusu pe nzamba pesa bino nguya te okena kwena yo fuka no bible yo na tongo lo bio pasteur bo bepsa misala nzambe na bino be ko beta basi mais eza nini mwasi nde tovanda na libala balobi mwasi akotika libota na ye na bible ba so mwasi akotika libota na ye mobali akotika libota na ye ba okoma mutu moko mwasi aza lokola leki na yo ya mwasi okotombola makofi nana ngwa yebite ke mobali l'homme c'est le plus fort nana ngwa yebite ke mobali ndenga za wana il est le plus fort nana ngwa yebite nde tona mokili lelo oyo mobali nyonso tu ndenga za soka tombola loboko na ye donc il faut mona pena ke non tala loboko munene bongo siko bandeko koboma moninga na yo ozwi pe okangi motema ozwi pe na mbeli okotisi loko ozo charcuter ozo na boucherie na yebi te eloko nini ezosala bino libala eza eloko ya esengo soki esimbi soki esimbi te ata kutu so bobota na mutu kobota na mutu eza esclave te nga na yebi ke biso bamama tozala pe quand même na patience bamama tosupportaka mais pour komona pe mama le moko boye ke ezosimba lisusu te soki ezosimba su te mingi ezalaka kaka lelo toya na poto awa bibali mpo bazwa mosala tozomona lelo oyo baza na mwa badifficulté misala ya bamama nde mutu ezomonana na mwa na facilité bamama mingi nde mutu bakomi lelo koassume ndako epuis fo koyeba ke bamama nde bazo koassume ndako bongo stress au max stress wana ezobanda ta mosusu mama kendaki mosala stress déjà nona bakonzi na ye mama ozonga na ndako ta mosusu ndenga bandeki mbangu na tongo wana atikaki basani na ye tanga osisa mosala fa ya kosuka basani mama okomona ta mosusu fa aleka na ekole akende korécupere bana aya na ndako alamba akipe bana akipe lisu yo papa na mbeto bongo papa vraiment bokozala te na mawa bandeko na bino basi te pourquoi bokozala basi lokola bandeko na bino basi lokola baesclave nayebi te eloko nini ezo se passer lelo na communauté na biso mais mpo na koboma toya d'accord te même ata so oza na raison ko baraison nyonso to okopesa baraison tout koboma kaka est ce que yo opesaka pema na bomoi na tuna na opesaka pema na bomoi te moto apesaka pema na bomoi ezali nzambe moninga yaki poto ta mosusu ke no mama ne aza mpe locataire ye moto afutela mama ne ndako yo obomi ye awa omoto obomi mama wana mokonzi ya mama aza akanda tala na opesa liloba na tani bayo tellement petit tiers pa na kanda osaka na te alobai nanga mokonzi ya mama en tout cas sœur nga mpe na eloko nde nayebisaki bino awa toza eza site moko mutu nyonso so oza na likambo na yo oza na avis na yo omoni ke oza na baavis na yo oza na likambo koloba nde toza awa yaka na awa toza tokoyamba yo awa biso osalaka basoire te babadeli yo basoire bamakelele yo bapolémique non biso tosala bulo ya baprofessionnel studio oyo nde eza boye tofutaka mpo donc mutu soko omoni oza na besoin ya koloba oza libre donc napesi liloba tania soko aza na eloko mwa moke mpo abakisela bino. Merci Mokonza maman pour la parole. En tout cas, chers internautes, merci déjà de Bolanda biso na émission Oyo. Mokonza maman déjà auti koloba. En tout cas pour na bandeko na biso ya mibali totika kosala basi mabe. Soki bolingo ezo marchete eza nango te ekoma kuluna bitumba to beta na makofi non c'est pas ça. Ça marche pas. Batu bakabwana raso bolingo simbite bokabwana bino na bopete nyonso parce que tozo uta ba mboka musika na ba Afrique tozo ya kokutana ou soit bobande na Afrique boye bokoyi na bino pe kokabwana ata boboti bana. Moi tout d'abord j'ai un enfant na bota pe na mobali et marchate to kabwana siko na koma la copain nga tozo vivre bien mais rien n'empêche que so copain a komi ko agresser nga après na le bagage que non pour na image batu ba mona biso nde toza boye ba mona biso to tiaki ba photo na internet to kanga ba photo toza bien ozo vivre selon batu ko vivre selon personne vivre selon yo vivre selon oyo zo mona na kati ya bolingo na yo si ça marche ça marche pas na lobite que na condamné bino ba papa mais biso nyonso toza na mbeba mais soto moni que bolingo e marchete to kata na mukuse ke to koma ba niveau ya ko boma na to bando monongo na ba
na ba documentaire les enquêtes impossibles tozo mona mindele ba oboma na bolingo siko komi ko toucher na biso ba congolais en tout cas ça fait vraiment mal en tout cas na tirer matoi et pas ba bolingo mususu mibali oyo ba couple oyo zo vivre na ba agressivité na kati ndaku na bango baza na bazo traumatiser bana en tout cas bola ki sa batute ke bolingani non so que zo marchete bo fanda ensemble to ba ke non to pesa na ba chance to kabwana ndenga la papa moi na to pesa ba chance ya zo sala vie na ye aza bien rapide de mon côté en tout cas na sepeli na pesi ba mbote nanga ebele et pas ya Solange Kufwanga ma copine privée sans oublier Suzita ya acoustique na repasser micro na ngai et pas ya mukonza ba maman. Merci bandeko balandi boyoki kaka ndenge petite sœur propre mukonza ba maman tani bayo auti ko yipsa bino bandeko omoni nzambe akela biso surtout na mokili mutu nyo surtout ana droit ya vivre ozana droit ko ote vie ya moninga na konengi wana te lelo mibale belé boza tozomona bino bozo boma basi mais tovandaka tomonaka même na Château Rouge il y a des vieux garçons ba bebisa ba vie na bango atikala wana kako ngana lati oyo ngana sali oyo ngana sala boy tintin azawana na ndaku na ye ayebi atate mwana ne pointure chez changer longa na 37 akoma na 40 ayeba ata azawana na ndaku ata mwasa ayebisi ke papa ngana musala nde na jour eta akimamba on ekolo zo yanga bana bano ye moka boti aokete aosa l'orgueil godo toza na poto moninga uti musala ye zala gentil au lieu ko tele monomisa eno na cuisine non lingo tika ngoka moninga utaki femme de chambre longolo sani tala tokoloba pe vérité donc omoni to bongisa mibale bele awa na poto ele oni ezoboma baza na esprit ya antiquité omoni mundele tonga o coloniser biso na Congo tonga o coloniser biso ayaka na système a fimbo mais lelo biso to okoto ye na mboka na bango so beti mwana no babotoli yoyi congolais timba o comprendre to na monde intégration kolandaka te parce que ba building a mindele zo ngenga maquillage ya zralala biloko fele ale o surtout ko komi o mokilo mono ko komi ayo amneza wapi bando mibali bobo musa caractère ndo na mwasa za moumbu te bando na psi mibale bele o mona soka zi mwasa mundele na tongo ye mtakenda kosumbisa mbwa wana na 5h wana mwasa lali mais avant de soka na mwasa mutu mwindi na tongo soka otema ketika bana école tala tout boto na hypocrisie ko so bando na mna basi soka moni ndeko na mwasi ozo mona le loko moko tozo respecter même pas mais soka za na mwasa mundele yoka ndongo zo respecter soko tu mo senti yes ba mpata ko nyata yo to mona ka bino bolito lo bangwa o liaka ba mpata bena lo akir mais soko moni ndeko na yo congolaise ubeze kwa yo moni soko yo muto yo marcher dessus mibali ba koma ko tonga ba soko mona mobali alonga soko ko tonga mo sene ko tonga mutu mususu atisi be ko tonga na butu aye ko senga bandeko tala tolo ba vérité o moni ba couple belé zo panza na pourquoi boyebi pe nzambe te ba couple belé bozana boyebi na bino nzambe te bokufela matériel bokuta bokomika to somba ndako to somba voiture poto lakisa bango ba somba kete to somba po ba basala ki boyete bo basé na matériel diable ya kondi maseki na ndako tango bo sisa bo tourner boy ka matériel ko fia pour la milo wa film fo bo kabona bo pakola bo partager ango tala bota nzambe na kati ba couple na bino ezana bana basi mususu akenda ko sambela mko nyonso ako ko mobile ni église te et puis mibali mususu pe baza et puis ko sambela pe ya to ba pe vérité ya no pe église kati ko sambela ya mutu ya vrai ezana kati motema na yo ko diminuer ba mabe ndoto fe na mokili boye parce que mabe etika biso te etiliwa bande ko mibali ebele baba teti kutu so bandi ko loba neka maloba nzambe bo bolonga wana de banzambe na bino bolonga wana mais attention lingo ke no église te père linga ko zo ata 5 minutes na tongo tant okitisi makonoka na mbeto le gloire à Dieu merci Seigneur je laisse ma journée entre tes mains c'est belé avant là obi Seigneur na tiki couple na nga ndaku na nga na bana na maboko na papa
ngai naza mutu miso ekanga makakasi ozali nzambe olalaka te seigneur kitsa ba ange nozo contrôle kati ya ndako oyo okomona contrôle bovivaka mpe na liloba na nzambe parce que bokurika derrière matériel omoni lelo yo komona mokonzi wa mama boyo ozojuge nga extérieurement mais intérieurement oyebi nga te intérieurement oyebi no ngai te omona ke leki nga ta mosu na ndenge mokili mais na molimo na oliawo okoka te na kati ya molimo yango okoka te parce que moi epa na nga matériel elobelaka nga eloko te soki nga zidel matériel elobelaka ngai mbelelo ovi oyo naza nango oyo na bana oyo naza na bango oyo na papa bana nga oyo nabota na ye mbe toza te mais idéologie na biso toyoka na matériel elobelaka biso eloko te nyonso tu na mokili eza nango matabisi l'essentiel eza ke déjà na couple il faut boyeba si vous êtes fait l'un pour l'autre parce que bamisu bao forcer bozo forcer yango na yosala ke mbeli eye kokoto ndenge wana lokola soso mobali wana peta mosusu olingaka na oye na makasi olinga mobali wana na makasi okoma koforce azala na yo ta mosusu azalaki mobali ya bato aloboti ne bana ezosimba su te mobali ana mpe azomona ta mosusu le passé na yo moto perturbe yango bandeko basi ndenge babino bo sincèrement Dieu me voit Dieu m'attend moi je ne cours pas derrière le matériel nga bato bayebi nga dia petite anga tanya bo depuis Kinshasa depuis kine moi nga obanda concurrence lelo tilobe ko fatigué po otana sima moto azate eza yo mo kanise to skima biso mibale jamais soki moto ayebi soki non mwana mwasana na someki soki peke sombango kanga ndoki beto mo pango amele na kombo na Yesu akosi yo mokonzi ya mama te jamais complexe nga la mokelobela ngelo te naloba nzambe eloko na senga na nzambe pe na ko senga na bino bandeko to luka bokonza likolo nga senga na nzambe bo bokonza likolo to lingana bandeko ba congolais bandeko mibali bandeko basi to lingana sota na kati ya Bible de Genèse Apocalypse eza na moko nzambe répéter ngo plusieurs fois na ba page nyonso c'est l'amour eza na kombo eleki amour te on nzambe répéter ngo plusieurs fois na chaque page bolingo eleki nyonso totika orgueil totika lolendo bandeko basi bandeko mibali mokili esika ezokende toyebi te botaba makambo tokomona lelo bamakambo tobanda komona te mais il faut boyeba ke baordinateur oyo tozosala fiere lelo na batelefone ebanda na koexiste depuis badie kokao mais sauf ke ezalaki nango na banzete na bamabanga si oui ezalaki nango déjà parce que message ya bakoko na biso akala ezalaka ata mosusu bakomi na libanga moko boye batiki yango wana ekomi internet bino kasi ni makambo tu omoni makambo tu tokuti lelo oyo yani lelo monte to inventé depuis ba période ba Jésus ba ordinateur ezalaki mais na côté de bino na détail comme susu parce que lelo na lo ba mingi pona ba papa to tika ko boma baninga tiko boma mwana mutu mwana muninga tiko boma mwana muninga tika ko tika tiko boma mwana muninga tika boma mwana muninga mwana mutu na mama na tata na obome pourquoi yo est-ce que mto botaki ye tala kande mati susu omoni tanya continue de suma mukenga na mela suma mai parce que donc nana boy ko na ngante donc o be ne vola mala cause vient nga kin kese be donc na ngante ba père otabi bobi tala na muti mais bana le zo ko papa ni mibali bana espoir antiquité o ya kale zelaki mobali l'homme doit commander mais eloko moko bino bo comprendre nde to na poto awa moko yana ba logique nango ba logique nango comment ça biso ngi ça mobali peut-être moi so ke sala te mobali mutu fa sala mais to yana poto to mona ke na moi na mobali po bo vivre fo bino mobali bo sala ou soit moko azo sala moko azo s'occuper na ndako batata kala na kisasa ezalaka okovanda na ye na libala yo moko mwasi na ndako ta musuku to yeba te mobali na somba mapangu azala mapangu de gauche à droite miyoza mwasi na libala oyebaka te mobali asala makambo kaka lokola yoze eloko te mokolo kokufa bandeko ne batioli banda bazwi nyonso yo ozali lokola objet te papa mwasi aza objet sexuel na yo te mosusu mpe aza wana alingi tous les jours malewa na mbetu faliaka te mwasi aza objet sexuel na yo te mwasi aza objet moko fragile lelo elengi lobi pasi donc c'est pas comme ça il faut pas comprendre yango ozomona
olingi ka obligé moninga so moninga biso ke non likambo ne kosimba te ekomi ya makofi. Pourquoi même moi oyo moko boti so azo respecter ote papa munde azo peki so beta ye obeti moi no va placer ye alors que mundela saka so fimwa lo ngange ya chicote zaki mundele pas mona ke mundele ana politique moko incroyable. Petit tien na tani bayo loba suso za loba moko loba lisusu parce que nga Solange kufonga la sexy na nika fwaku ba lobi mto pesa visa ya sexy na poto awa na Paris awa mokonzi ya mama alobi oyoki mokonzi ya mama po mama to vandela kango Christine Mbuyi ser nanga to vandela makambo oyo bando na bisa basi ba okufa ebele ya pasi tani bayo sozo eloko baksa mwa muke na se reposer ponga souffle mata dona okoka kututi. Ok, merci pour la parole, Lisusu. Nangena conclure pour Nangai et l'eau Nangena Loba. Et comme ça, la trop, y a trop. D'autres monde a dernièrement, il est aux États-Unis, sœur Nabisomoro Bijou, à Koufaïkouna, et les cas sous na Angleterre, et les cas qui sous na Liège, et les cas qui sous na Évreux Normandie. Nyonso wana ezo salama ezo leka un peu trop to meka peu ko arranger bando na biso mibali na moni po na biso ba maman na repesa micro na pa Zidane mokonza ba maman po to s'organiser to sala ta marche moko boye to tambola to se révolter contre les hommes violents donc o bazo sala basi mabe to ba ko matina point ya ko poignarder ko boma basi ko comme ça niveau ya ko tumba ko bomo kotisi na kati congélateur. En tout cas, tout ça là, on voyait ça dans ma film, hein? Mais ne comme ma réalité pas la biso. En tout cas, comme on peut ça somme, to comme banga même na bolingo. Tu es avec qui? Donc, est-ce que ça peut t'arriver aussi? Donc, nazo banga peli sous pour na famille nanga, ba proche nanga. En tout cas, et comme trop. Na repassé micro nanga et pas mon konza ba maman. Merci petite sœur propre Tani Bayo. Donc voilà, donc ndeto lobaki mokonzi wa mama yeyo. Mokonzi wa mama pour l'équipe ba mama na maele te mais mobilisateur. Nazana pona ko mobiliser et puis nazana pona ba discipline. Donc tozui idée ba mama nyonso o bozana tamboya na 70 rue de Marcade. To préparer marche. Moto révolter pour na kati makambo. Makambo yo soto otala ngoboye bomona geno ekokola po baleki na biso ba ya simalelo ba yebite so ba sa sous confiance na mibali. Ça dit que eko perturber après ou bien comme un système mindele a to lingani meyo na ndaku no ngana ndaku nanga. Et comme faux ceux qui to telemeli makambo otito bandelo ngo siko bandiko. To tika ko bomana bandeko mibali ebele bozawana le sera vu na bino na château rouge ko vanda o melano masanga bo titi tango zo monaka lokwa maman fa bete carrément des jambes. Donc tala botika ba G. Vous comprenez? Ndena ba bonebi ke ba na ba papa tout court. Sans que na kota na âge ou bien ba bilo mo nike. Donc ndenge to loba to apena na kanda ba makamona ndenge leki nga tanya to loba to ba no mo ba film na ba documentaire na ba communauté mususu lelo oyo telemi na communauté na biso il est temps ba mama boya numéro mokonza ba mama edi na ko afficher bino boza numéro a toza edi na ko afficher bino bo benga tozo se organiser tozo sala mobilisation marche pour to sala makambo parce que elingo le battre parce que toi tu es le plus fort. Parce que tu es le plus fort que tu vas maîtriser la situation. Non. Ça marche ou pas. Ça passe ou ça casse. Moi na mutu, aza moi na mutu. Bon, on va na moi na mutu. Bon, boti, mais so que simbite. Mi bali surtout mingi ba mona ke so na moi ça tiki fo moi ça na kufa. So ka koki ko bon moi so na te akofe chier vie à moi si o mona ya tra dana moi si musa la vie na mais musa ko perturber ka ex.
te soki bokabwani pesa moninga chance souhaite pena bonne chance parce que toza bata liboso tokima mbango na église nzambe azomona biso donc yango na moni ya Mimi Lutama na kati ya Suisse mobiliser bango parce que ngana patron na ngai awa Aisha Malonga déjà awa donc to mobiliser déjà ba maman na kati ya Paris yo na Suisse kuna sœur na ngana kati ya Genève Mimi Lutama na ya bilia na ya lilime ya pona bia lilime akuta linga violence te yo amwasi na ndako et na basi muso avant na libala neti ba Aisha Malonga patron na nga azwa mbata tamba mote na vie non mais ça fait plaisir yo ni ngaba ke nenga zana se pesa mbaye nem ko nyonso yana ba jumu so pa pesa mbaye ne kandati même il y a un respect attends tu n'es pas la main sur quelqu'un comme ça une personne adulte non mais arrêtez de lever la main sur les gens là et vous allez arrêter là toi en France toi en pays de droit t'as pas le droit de lever la main sur l'autre. Si tu vois que ça marche pas, mais cache-toi, va voir ailleurs. Non, mais bon, excusez moi la terme, oh, bon, on a un peu vulgaire. C'est pas la but, n'a pas de nous contre maman. Bis n'a pas de discipline, bis n'a pas de conseil, tout cela bien. Mais il y a un monde qui, au bon, écoute, mon ningo, qu'on ligne, puis, bah, sachet, tu n'as congélateur. Mais, comment le commoté, maman, kasi bouillé. Comment le commoté, maman, kasi bouillé. Bandeko, n'a pas que papa, bolinga, mon contre maman, mingi. Nabiki papa bolinga mokonza mama mingi donc elle vient na papi tondoki zoba ya Simon Bongo na Londres na yebiki ya Yvonne ya vient na sœur na Yvonne de bovanda na ewana azana mbatate po yo homme nde katolobaka donc voilà na kopesa ba mbote na ngai na Micheline Dafoseka na kata Sevran mutu na munene et puis joli bila donc aux appels grande équipe sœur na ngai joli mbui ya Guilin ya Guilin kutu ya Guilin nga lengela biso mo ba semeki ne ya obete bana ndeni ya na Guilin donc on a beau frère na ngai parce que voilà quoi malolo le risque la congolaise sans oublier BBC Nzongo BBC Alice Tatou Alice Batatou mokonzi ba mama yeyo abeleli Alice Batatou donc voilà sœur nanga Claudine Kinwa sœur nanga Makino yo ebikaka Makino na peso ba mbote belé mal aussi à Zaza toujours sans oublier Véro Mangoyi grand sœur propre ya Véro Mangoyi na no yele ndenge zala kaka moi ça makila ba champion quoi et puis voilà grand frère nanga Jama mobala Oasis donc voilà petite sœur na yo yeyo bambote belé na sœur nanga propre Oasis donc voilà ba respect ka ndenge zalaka sans oublier ya Tabufatu wa kwetu mutota Manyema wona yu avile tunasemaka voilà wana beta ona ndinga ndenge zalaka kaka bana mboka mukonza mama zana pona samu sana www ndenge za wana eza pona ko informer bino www eza pona pesa bino ba message et puis pona ko faciliter ba démarche na bino pona ba adresse na bino ba soirée na bino voilà bo hésiter na bino te toza wana pona bino administration domiciliation adresse tout ça ils ont la carte 3WA toza et puis bana ngai bana nanga na otanga ba kombo na bino te ba Angelou nanga na lela bino fort Gertan de Tata Zizou je t'aime bana nga boanyo sopo nanga bana nga boleki ba building bana nga boleki Tour Eiffel bana nga boleki ba banque boleki tout donc boleki nyonso na linga bino tani bayo suki ça merci na pesi ba mbote nanga epa ya vie nanga ya motema edino image mutasimbe biso image obukomona na pesi su ba mbote nanga epa grande sœur nanga Nana Kalambai sacré sans oublier Mimi Mwakoudab de Bondi ba mbote nanga pa Marie Paul kolo kimombi na motema na ye Josiane Kachala do ba mbote la no Patricia Champagne ya yo yango wana kitoko roi Pelé balobi kala mingi toto oyo kapena wengel parezo tele msabi bendende balobi kimbombi kwa tata mama na robina te Patricia Champagne